Bon s'abonner à la chaîne sur YouTube, parce que Grand Plus TV, pour nous informer en temps réel dans votre thème sur nous sur Zango. Nous Grand Plus. Merci beaucoup, Bandeko Balandi à chaîne Oyo, Izakaka Prophète Parle, Pasteur Moïse, merci beaucoup. Naye lisusu lelo en direct pour na to partager, to sola kaka ndenge to mesana ko solola. Tika bulamu ya Nzambe ekota na ndako na yo, ezali musali oyo boyebi malamu Pasteur Moïse Kakuji, mwana na bino, musali na bino, Nzamba pesi biso lisusu occasion lelo. Quand même to partager. Merci Nabino. Boza ebele. Na mona ba message Nabino, ba paix Nabino. Ezo pesanga makasi ke quand même bato bazolanda biso na ville ya Kinshasa. Merci beaucoup. Lelo na lingi to lobela makamisato. Likambo liboso ezanini. Bible elobake moma kaka Israël abimi na Egypte. Abani kokende. Akomi quelque part apesi Nzambe mokongo. Akomi quelque part akomi musika na Nzambe epesi Nzambe kanda moko akosakana te. Nzambe ayekubimisa banyoka babimi bakoti na mboka babandi koswa soki basu efoka muto akufa ba piton banyoka kanda babimi na bakoteli Israël na kan babandi kosilisaka bango soki kaka nyoka so muto senga akufa soki kaka nyoka so muto senga muto akufa. Bana Israël babandi sukolela Moïse Nzamba ngo abani koboma biso Nzamba abani koboma biso makambo ebebi omoni. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse azongeli Nzambe na ye. Bible elobake moment Moïse ayoki bongo azongeli Nzambe na ye. Moïse akekobisa Nzamba ambalobi ki Israël kotoyo banyoka babimi. Nzamba biseke banyoka wana ezanini parce que Israël azo pesanga mokongo parce que Israël azo tala lisusu ngaite parce que kuja alinga kolobake omoni coronavirus oyo eye pona nini soko talo komona ezaka na Afrique te na Congo te etamboli presque monde mobimba tango eza tamoko ya sini moko yake mwana Nzambe nyonso yake même bisika nyonso oyo kobeta libako ya kolandanga o comprendre que coronavirus oyo Nzamba asimanango parfois yo kukanisa lokole za diable njoka Nzamba monike mitema ya bato na mokili mitema bato komi mabe makasi mitema bato komi likolo makasi c'est pourquoi on a que na Amérique basala ba arme moko basala biloko moko bango bakanisa lokola bazalaka likolo Chine pe asala bilo moboye ya kotelesa ke yenda za puissant njoka Nzambe suka telumisika ka arme na ekaka moko contre biso bikelamu oyo vraiment muto ko résister azate tala mikolo nyonso tokomi ko vivre ndekabwe la na la kisao tokomi biso nyonso okokuta ministre azabwe ozomona biso nyonso boye kaka sikoyo boye pema tika omoni boye pema moko encore biso to mesana angote pema moko akosakana te tokomi na pe moyo pona nini coronavirus so coronavirus ango yonde mutolo bakango bien donc Nzambe ana capacité ya kotelemisa armée moboye armée na yi ekoti tala mokile bunda guerre mondiale armée moko boye ye to bunda na mutoyo azomona na te mais tomona kaka batu bazokufa tomona kaka bilembo moboy yango na nazole koyebisa mwana Nzambe nyonso ke mikolo oyo batela foi tala ba église kangami awa pe makamu nyonso ekende kaka malembe e comme système ya mbote na maboko tomona na kaka ya boye kaka pepa pona nini coronavirus. Laisse-moi te dire que bilembo eza bilembo ya temps ya suka bilembo eza bilembo ya mutu nyonso akeba bilembo eza bilembo ya yo mutu olandanga oyeba ke Yesu apene Yesu azongaka mingi te makamu nyonso alobaki yangoyo sikoyo ozozela nini ba tremblement de terre omono nkolo alobaki tremblement de terre yangoyo déjà mukile tremble ndengo zo nanga boy mukile tremble awa na Kinshasa to komi système ya boye tala na bandela ngo
caméra bon bozwa nga bien boy tal pema moko na ebisa yo boy tika pema moko yo wana na voiture lelo biso nyonso bale monsieur le ministre monsieur le député l'homme de Dieu nanda kusunganga banda kuzongisa l'homme de Dieu ba député nyonso ba sénateur ba papa Molière pona nini biso nyonso pona kotalisa ke tala ndenge mokili nzamba bwaki kaka moko bakosa bino te ke coronavirus ezali babiloko moko boye non eza maladie ya solo ebimi pe ya solo batu pe bazwango parfois yozo kanzero ko leza ba montage mobo ya solo sikoyo eloko ezo kamusanga ezali ndenge tozo banga coronavirus awa soki ezali ke tobanga kanzambe ndenge tobanga coronavirus awa mbele Kongo ebonga mbele Kongo awa ekoma biso nyonso ngakutu na michela pe ya angai mama bolanda ngai na ndako omoni eloko oyo bakosa yote nga naza pasteur prophète Kakuti nazo kamba église moko munene ya plus de 700 personnes naleki na chaîne oyo pona kotalisa oke nzamba lobi tomi batela yepe azo batela biso kotia teti ya misala ya mulilite parce que zaka na ba teti misusu ya kindoki ya ke balobi eloko lokola oyo chaya ngona zolo pona nini muninga kotoyo akosala lokola mikolo ekumi na balabala soki kaka osali bandeko na banao ya nakutana na mwa mutuyaje muke na kisi vitre ya mutuka muke taon kaka mwa hinchi na habite suko yebaka hinchi taon kaka mwa hinchi na moni bato mutuka musu bagangi batibibo ngana bi Yesu na ngai awe komi ata usali hinchi sispe ya angwana salela inchi awa ulacha ngoboye ata osali inchi lokolo excellence makusa za kuna na régie déjà beti inchi ndengo zo beta wana inchi wana boy soda nyonso na poste eloko oyo ngakutu mwana so ada eloko oyo kozangisa ngote nazolo baboye pona nini naza pasteur naza na bosenga na bino tote ya bino bozala bien santé malamu makamu nyonso bien pasteur moko te akoso ke non moni tokobenga nango na kombo na Yesu tala eza makambo ya nzoto Bible zoloba ke bitumba mulimu za bitumba ya mulimu ya nzoto tobundango na nini na nzoto tokobundango koma na ko se protéger. Deuxième élément il faut ko sokola maboko, c'est très important. Na boina bana ko sakolo banoko ba yaya leki banani sokola ka maboko ochema na cantine osukoli maboko na savon moko boya bien pona nini ndengo tambula ki wana moi upesa ki baba tumbote moi banini esengeli osokola maboko na yo ezala propre parfois yokol ba ke passer alo babo epona nini oui nazo kamba ba il faut na luka moyen ya ko sensibiliser mutu nyonso pona nini to bunda contre coronavirus pona nini to se protéger bazo benga nga par-ci par-là pasteur yako prelenga yako sakoelanga nakoya me nakoya pamba te na oyo yoka pe prière yako tshelo loboko jamais ngane na kende jamais
priere naka yo wananga awa katika china la Yesu. Toka mujina la Yesu Kristo. Ke kwempoze yobo. Yesu wangai tika Pierre bakufa menzambe. Atikala neka kanzambe. Coronavirus. Luka mutu nyonso oyo olanda na kachina mino. Benga batu bacha TV kakudi. Télé oyo. Bazwa enseignement ya vie. Tala. Prophète parle, hein? Nema ka musala nzambe yo koloba ke musala nzambe ate abiso Jean Patmos ndenga zalaki na il awa makambo ese indi coronavirus awa makambo ya il eza lisusu awa te likambo komia ya nini ya komi bate Bible eloba naloba pe Bible eloba ke moma banyoka bakomi koswa bana ya Israël. Et c'est là qui solution. Misu na batoeta nani nzambe. Bakonzamboka. Bo pekisi biso to sambela te to kangi église to komi ba shomer to ndimi to komi ba shomer to kokonda pete nzambe na biso azali akopesa biso bibiloko akolia yope aozozo la nanga. Tala numéro wana zana ya Vodacom chelanga na M-Pesa. Tala mikolo congé. Congé technique. Congé technique. Pour nini? Coronavirus. Bible elle que moment banyoke baniko so bango et sengala ki batala nyoka mutako. Oyo Moïse atotombolaki. Nazolinga koyebisa mutu nyonso. Coronavirus oyo nzamba chango na mokili pona batu oyo mitema na bango ekimaki musika na nzambe bayeba ke il y a un Dieu quelque part. Yebisa voisin il y a un Dieu quelque part. Bayeba ke il faut mutu nyonso ami batela ayeba ke nzambe azalaka. Pe il est le Dieu tout puissant. Pe coronavirus oyo bokanisa teke kisi moko boy ko uta Chine elo nzamba kosi sango ye moko pe kala mingi te marso yo zelo omona okomona kaka sili nyonso esili mena siko na asenga na batu na nzambe to telema to sambela ata bakonza mboka bapekisi biso me tobuka mabolo ngai na sina kati na ngayo ngama kamba ko bondela na église na pesa ko communiquer ke bana nzambe to fonda na biso na bandaku me oyo to zipaka yango moko kuto alalaki nango bande ko esali pema pike crise babibengi ngai na kembango ko prieleye pema ya nini alalaki nango na zolo soko zaye ko banga nzambe ndengo zo banga coronavirus boy mbele mokilo echanja mbele mokilo echanja mais batu bazo banga nzambe moi muke mais tant coronavirus ye mbala moko mutu nyonso mbala moko moto eloko ya mibale yango oyo omoni kisa kosukola nango maboko oyo ekwede yo parce que omoni ma ekendaka omoni musu eye musu ekei mais na ndaku même na nzela na poche chango na poche ok quelque part okomi opesi mutu mbote na kobosana osimbaki mira bato alupangu portail bato alupangu osimbaki mutuka batu ofungulaki mokonzi porte mais baga pozalaki na angote cha oyo na maboko tala ofungoli boye ochebo lokola ngai la andanga bien ochebo ye okangi oche na maboko na yo boy mbala moko ekoboma mwa ba microbe oyo osimbaki na maboko mais kisa coronavirus Yesu Kristo quand même oyo ezaka kapona ekende bien talango bien sko bino pe passer kako di asala ka publicité ya Yesu mais mina simbi produit na bino na maboko bobenga na numero wana minazana congé technique bocha mike soki bobochete na kuya koloba keza miyoyo ya bana ba chinois talango angezabo na koleka suka na chaîne koloba ke omoni produit miyoyo ya bana ba chinois nde basangisi soko pakule yango coronavirus ezuyo makasi pona we éviter
nga na volonté na nga ndenge na azali mukambi ya bato ebele yango ifo kaka na pesa nyonso pona mutu nyonso azalaka nango na poche alobateka kango moins cher azalaka nango na poche yo mukolo produit oyo na yo zalaka na benga eke passer kakuji asimbi yango na maboko na azape na congé technique moi numéro na nga ya Vodacom eza wana mpanzo moi mike soki okangi motema na koleka wesu keza miyoyo tata ngo pesa moi hein alors tambulaka nango chango na poche bisiko koko make mai ezate osukole ngo na maboko nzambe akosala ke toleka na moment moko oyo tozoleka très difficile yango wana ezali important biso nyonso tomi batela biso nyonso tomunda contre coronavirus. C'est pourquoi na manei kolobake au moins na mokilo ezo mono mokilo ezo kende na suka penza ya suka nga kuto ebangisa nga même na ba vision même na ba problème o ezo ya na mona ka lokola Yesu azonga ka mingi te. Donc coronavirus eza moko ya élément o eye mokili mobimba pona nini kotelisa bato ke Yesu azonga Yesu azoya tobongama na komi komona na ba mususu tala nenga azali makamati boroyo aniki yango na elongi pona nini amibatela ka contre coronavirus mais soki ezalaki toza komi bomba contre masumu boye ndenge tozobatelaka coronavirus mbele mokili oyo echangea mbele nzambe asepela tandenge na babalabala etikali vide tandenge bato bawela kozonga bandako nyonso wana pona nini coronavirus pasere kakuja lobi Yesu azonga kala mingi te ezala ba phénomène ya makasi na Chine basi tuka likolo efungami trompete ebeta kala mingi te ka mikolo ya trompete ebeta pona kotalisa ba chinois pona kotelisa bango ke boyebi na bino ekokai na ya nzambe te virus oyo kotalisa bato mayele ke mayele na bino ekokai na ya nzambe te minduki na bino ekokai na ya nzambe te bavion na bino ekokai na ba ya nzambe te tobengaka nzambe le Dieu des armées. Pona nini armée na ye soki atelemisango contre mokili kozika ekosila na minute muke yoza na esprit ya banyongo chanjaka yoza no na mwa ba problème moko boy basi ebelebele tika yango luka mwa ya komi batele sinon te coronavirus yango wana na beta sete mingi kobima na ndaku na bino te sans kosimbeloko na poche kozalaka pe mutu abisimba simba te parce que eza role nanga mukambi ya batu il faut quand même na sensibiliser batu na tina yake mutu nyonso amibatela mais eloko eza très important yeba basini ya temps de la fin tobanga nzambe makasi église de Dieu tosambela tolungwa basala nzambe tolungwa na pongi tosambela pona mboka tosambela pona Congo coronavirus eza lukuta te eza ya solo tosambela pona Kinshasa tosambela biso kutu ba cimetière se tonda toke kokunda bato ngo wapi kolia nanu ya malunga te bitumbe pai makambo epai kakawa mokonza sikaye tukumi ko bundana ke makambo ekenda tabe coronavirus peye nyonso eza moko ya kotalisa oke suka tala na tangi makambo moboye na Rwanda nini s'est passé mabele changer ekoto tremblement Yesu bakaki nini ta suka bokoyoka makambo tandenge na Chine babalabala etikali vide na Amerique na Europe même na Asie na Italie kutu koloba te pona nini coronavirus tobanga nzambe nazo senga na président nanga de la République Fati esengeli basai na nzambe tosambela mutu na mutu nyonso asambo organiser quand même prière atako bobozo boye ke tout anate mais quand même ba décision ya mokonza moko eza bien pona mais prière tokotika prière te tosambela sérieusement pona nini coronavirus po elunga na Kinshasa il faut ko ela mawa ya nzambe
Il faut que senga nzambe bolimbisi. Il faut que bongisa mitema. Il faut koyeba ke mwana ya mutu azonga kamingi te. Eza bilembo atangwa suka. Na ye awa ku exhorte yoke nengo zawan. Tela makambo yo eleko bilembo ya tanzo. Nan to monite tokomona ba phénomène pe na tana biso Yesu a continuer kolobela biso ke tokomona makambo minene po mutu azokanisa lokola mukileza yaye njoka mukolo mukili azali Yesu Kristo njoka mukolo mukili le Dieu puissant tala étage wana yangwana bima yenga lisusu parfois coronavirus ese simbi na ba vitre na ya andako ya ngwana komina abagan mais le ministre na bagan na biro ne eche bembe amone bembe ezalaka na bagan moko pe bakanga kango pe boy opération nyonso wana nini coronavirus yango naza ko exote bana ya nzambe tozala propre tosokolaka maboko na biso de eloko oyo ko négligeango te parce que namoni mwa mingi non sans effet biso awate likambu te biso awate yo kaisi na Chine ba chrétien bazalaki te na Amérique pe ba chrétien kuna bazalaki te na Asie ba chrétien bazalaki te bakufa kiti bazui yango pe alors que ça koloba ke mi batela nzambe pa kosana nini akobatela yo. Deuxième élément est nini. Et c'est ngeli toyeba ke bokonza likolo ekomi pene. Papa mbongo na yo ekobikisa yo te. Mama libala na ona munene na yo ekosauve yo te. Eloko ekobikisa eza kobanga nzambe. Kotambo na kobanga nzambe. Kobanga nzambe c'est très important. Mukolo na landi papa Molière na TV na boro na elongi. Parfois, quand atanga papa Molière, aza député ya côté na ngai, nga mutu na vota ki e po akoma bo. Na pesa ordre to voter. Malgré na parlement ngo soka kenda ka kolala, soka kenda ko sala nini mbo mukolo ango kaka nde yo otanga ka batu e komi pe tourna biso ba to vota ki yo to tanga yo pe. Mais eloko eza ya très important eza nini ya ke mutu na mutu ayeba ke bokonza Yesu ekomi pene esengeli basini ya makambo oyo etali soke natika kuluna natika kimuibi natika makambo nyonso. Troisième élément nga pona na chite eza élément ya ko respecter makambo o mokonza mboka alobi na regretaki na passer moko na kutia zo benga bandimi na ye boya to bondela boya to bondela ngana bise papa Bible bike koto seleki kutumba mbeka numéro 1 ya mboka président de la République alobi ke église tokanga terrasse salle de fête bibembe kutondisa bato en plein tokanga pona makambo ya coronavirus meyozo benga bato boye to sambela ata mulimo mosanto ango eza mulimo ateti po mulimo mosanto sengeli atosa makambo mboka quand même eza te eza konyokola ka bato soki banini yango zo kaza non eza coronavirus kutu ngana za iteti ngana mna kondima ngo te mais tant kaka na rêve na tali yango wana yangai yango atake lemba to azozela ministre ya santé soka kobenga biso soka kobenga biso te so aki biloko yango ese yaki pona tozwa ya mwa makasi wana pona komizipa quand même na elongi pona nyonso ekende mie. Mais souci na ngai ezali ke to sambela situation oyo to melaka na ngote na mboko oyo toliaka par jour tobimaka boende mwa loso lokola wa ngai na komi na ngai chômeur nini bakati ke na te na église te ata na kote ya boye na TV za mbongo futaka mais na kati ya église ezalaka bien moi otei obondeli bato sa ali bien balobi bibembe to
okoki kotonda na ebembe te pona nini mwa kotindika na wana okokipe kostuka boye oyo autaki France kolela nde kona bango njoka yaki kaka na enveloppe mbongo te na enveloppe pe ya coronavirus kasi bango te biso tuzali na biso na kimia yo kako zaki noko na biso na poto omoni koli ya enango babambele biso coronavirus yango ni fo mutu nyonso ekenge pona ngana moni omoni mwani meko ezana bobenga pe benga appel message te benga opesa pe mwa ide na ayo ngana moni lokola makambu ya bibembe président de la république eloko yo kambami na molimo mosantu tika kaka makambu ya bibembe etika nango boye libela pona ngai wana yangaje ngamo po ebembe koma na dépense moko ekomi na kenda na matanga moko mutu akufeli alela makasi na simno papa tika kaka moi sasa ke yokai alobi pasteur na alela na ngai mwasi na ngai te na kanisa libulu na kanisa serikei na kanisa batu bakoya na matanga na kanisa kolata ya bana yango moni ngai kolela be Yesu na ngana kanisa lokola olela suasi ya mwasi yangwano zo mona kena ba matanga oyo decision wana zo impona ba matanga za kitoko makasi pona nini mutu azo mibwaka na mabele alela boka se lokola ki alela mutu akufi njoka moyen ezate zo sali combien awa bato basali kanda moko mais moko nzamboka salo bit kutu prière na biso za nini etika la tabongo ke tokeka na morgue to bimise bembe direct na cimetière to kunjango pe histoire esili po mutu asa kufi asa ke na ye akozonga kate atabu sali nyonso kazonga jama zonga akenda lebele mais nyonso même décision mokonzi même comme so koti na ba prophétie o elobama elotama emonana même moi ba signe oyo eiteliseka ki Yesu azonga kalate na ebisa bibino ke na Rwanda mabele penzo zo bouger etambula ekende batu batala baganga yo nano bongo ne motema tala kaka na ba image yo mukoko angola motema. Donc makambo oya coronavirus eza ya solo batu mwa mi bana nukena mwa lukuta mwa nini non to komitiza na ba 24 ga esengeli ko sambela na senga mingi prière bakonza mboka bwede biso kama na mwa bambongo bozana ona banda akuwana epese biso atake tomi kangela ka ba retraite kama mata mwa miliki za anga kate il faut prière bofongele biso martyr kaka basala nzambe ate tokokanga mate distance tofukama toyebisa nzambe maloba pona mboka oyo bozela te tango ekoma ebele nde tokomi na moyen nini ya kopri non il faut sikoyo kaka awa bopesa biso moyen quand même tokotana basali ya nzambe tofukami ate na terre ate na bavenir tosimbi mabele ya mboka nyonso etombo makana ni ezalaka protéger na puissance spirituelle mboka sateke mboka ezalaka protéger kaka na ba arme non mboka ezalaka protéger na puissance spirituelle makasi ya molimo bokonza molimo nguya ya molimo yango ebatelaka mboka yango nozomona ke esengami na musala nzambe nyonso bisiko kobeta libaku olandi émission oyo makambo ya Congo etali église te makambo ya Congo etali mutu boye te po awa virus oyo ekozwa bandimi na nga ekozwa bandimi na yo ekozwa ya kimbangu ekozwa ya katoliki ekozwa kutu nakati ya mboka oyo nakati ya Italie bazwe ekeko ya Marie bachangu na hélicoptère batamwa na mboka mwemake o epurifier mboka virus ekima mais yoza na nzamba solo yoza na vrai Dieu yake tokofukama tosambeli pona mboka oyo bongo kofukama kosimbana na maboko te oyo pona nini virus confiance à terre. Si tu yo mutozaka ke grand frère auti poto mikolo auti poto komekate soko meki eta alio bangonde bazoya nango plein kolanda batentiri te bazoya na virus obosa no pesi mbote bo ekoti
opesi ebiza mutu ekoti. Gloire à Dieu parce que biso moko loboko nzambe zo protéger biso. Kaka bango moko ndenge boyaka na ngwana ndenge ozo boko kende pende kabo. Mais eloko eza ya mutu yeza nini toza la propre. Toza la propre. Okambaka groupe à théâtre yebisa batu na yo ke baza la propre. Ba veiller na makambo moko zamboka lobi. Tuna batu ebele to kozala ke ministre lobi oche moi teti. Je regarde kaka songo lobi oche moi teti. Sukwaza ni numéro 1 okochela na nti. Kutu Yesu kalobi anzamba za sima ya awan. Awa mikolo biske o mwa ba etufuma beta ta makolo me o mi batela. Yanga kosuko sweza ya bongo te. Yanga kosuko sweza ke na mesa na nga maiza te. Yo kanise ke sezuinga nganza prophète na musala nzambe nazana ba prière mingi biloko aniza kapona biso te. Me kondi meza ndenge moko te. Me kondi meza différent yo kolanda nganke no basala nzambe yo ke ngana menatikala. Eloko eza ya mutu yeza nini mutu nyonso tobuka mabolongo tolukelongi ya nzambe fendi mondo ya ngoyo fendi mondo eza na ba phénomène belé ba phénomène grave o ezo salima pona ni kotelisa batu ke Yesu azonga ka mingi te ndebile mwango ya suka ya ngote ya ngoyo kotikali moto italikolo ekwe ya bu jour moko tolala kaka boto la muka moto italikolo ekwe nyonso anini kotelisa batu ke bozongi ya Yesu ekoki tala na Amérique zaka propre na France zaka tala kaka ba prince en France propre mais virus tala prince tika le vide batu nyonso kwen pona nini coronavirus yokana no kombo coronavirus e komi Amérique ba France Chine mutesala kiango Chine koto Amérique bisote omunye confusion ekoti ba sage batu na nzambe bato baveyaka na prophétie nde temps ya musala nzambe nyonso na Biblia na maboko nde temps ya croyant nyonso na coronavirus eza lokola trompette ya liboso eko beta mokili mobimba trompette ebeti mokili mobimba bongo yo tikana na makambo ko China tikala akana makambo akokosa makambo tika makambo akoiba etali yo etali oyo na ba député nyonso bakangi zolo ekangami soke zaki na église na lobby to kanga zolo o prophète Alexis bongo moni coronavirus zolo cadena coronavirus lobby si na baba ebi na koti sperma marché moko boy tokuta na baba na iba kite kaza baba tanga kakem na tindiki mukeke na kota boy atalinga atombo keke yo tindiki ngai otikela ngai malade bongo yo sikozo négliger que ça nanu mensonge te c'est vrai tomi batela to batela bana biso na ndako to batela basi na biso biloko na biso nyonso mais to sa na prière te na ke malembe na ko shishite to bosa na prière te c'est très important. Passer Kakuji, église, to chez moi kadena muke, pour ne to bunda contre coronavirus. Coronavirus, to bunda contre yango. Nikolo yo prière zaka ya appareil, papa, to bondel, papa, namuna clarté, nako sakole la yo na appareil. Omoni, nako beton prophétie na appareil. Que to mona na boy. Ah. Komona na boye mikolo te kaka ya pareil mais mabolongo na biso na se kolukelongi ya nani ya nzambe koluka nzambe afongola mboka oyo nzambe asaleke Kinshasa
Ce qui va compter Italie nombre de morts. Mais biso wana Kinshasa. Kinshasa za mboka nzambe. Kinshasa mboka basala nzambe. Kinshasa oyo eza lokola Israël. Biso toko permettre te na mboka oyo. Bato mboka oyo bakufa. Ce qui lo le salema c'est que Yesu azali. Ce qui biso basai na ye na mboka oyo. To sambelela bato. To teya Yesu. To panza sangwa Yesu. To finga mapona Yesu. Biso na mboka oyo. Coronavirus okobima okokima na ba prière na biso okolungwa na mboko oyo po mboko eza mboko oyo ba Simon Kimbangu baleka na mboko oyo mboko eza mboka basanza mimi nene tana ndenge babalbaka souffrance mboko to vivre akaka to vivre kana ngolo ya nani ya nzambe nzamba batela kabiso nzamba pesa biso biloko akolia nzamba sala ke tobatela yango message oyo ya congolais nyonso ya mwana nzambe nyonso kobanga pe coronavirus te ekosala yo eloko te makila na yo Yesu alata yango elongi na yo Yesu azwa yango ekosalela yo elo coronavirus na moko oyo ekosala eloko te to contre nombre ya ba morte wana yo pozwi makambo ya Italie ya France ozolo bango France 50 mo biso na beni combien de personnes ya bato bakufi na beni France c'est le bébé lango France c'est le bébé lango na bato ina nga kuto ko mekate ke pasteur moni Italie beaucoup de morts Italie bango na aza pasteur ya mukili nyonso mais mon pays c'est Congo démocratique makila na nga ya Congo face na nga zongo na aya barwande ne mokote nga vrai congolais Congolais penza ya makila. Pona nini? Esengeli to sambela pona mboka. Kozanga kolinga mboka na yo eza masumu. So kritike na yo. Me kozanga kolinga mboka na yo eza péché moko monene. Péché mo. Ngana bala wapi na Congo démocratique. Na bota wapi na Congo démocratique. Na bota wapi awaka. Bongo mboka. Bible beke pona bolingo ya Jérusalem na kofanda kimete je vais parler pona nini to sauver mboka oyo to ebisa yo ke mboka oyo eza héritage nzamba peso to kotika te eza na banguna physique eza na banguna spirituel lokola coronavirus eza spirituel to kotika te eza pe moko ya trompette beti mokili mobimba tala ba tremblement de terre tala ba phénomène oyebele nyonso eza makambo ko taliso oke Yesu azonga Yesu tika kikuluna tika kindumba tika maka Yesu azonga kamingi te pasteur changer mateya muto condamné pe yo azate changer mateya ndenge kaka boye ba pesi biso moi congé boye moi suspension tango ozonga changer vision kozonga to bilaka babilo changer vision po Yesu azonga kala mingi te fongola batu matoi fongola batu miso ata mutu moko akobika na mateya na yo ekozala lipambo na ashite mbala moko na ebite kuna na régie na tika na mini eti combien na ashite na ngai merci régie na moi temps oyo ebisi ngambi na tika ni nango merci beaucoup miniti kaka moke nzamba mona yo makamu nyonso na aloba oyo ele kayo na mopepete epeso sagesse epeso komo ki kozwa ba disposition ala kaningi batu bazo kufaka na coronavirus alors il faut biso pe tomi batela toyebaka ke ndenge nini tokoki ko vivre ezate oyoki malgré bakangi aéroport musu pe akokotela lufu alors kozala pe paniquer te na okaki batebele paniquer ki bakokanga wenze bakokanga non bakokanga wenze te parfois oza ko interpréter yango ndenge na balabala ndenge na bari wenze ko fonctionner makambo nyonso okende bien mais bako limiter quand même nombre ya batu ndenge totindika na bazandu wana bakosala ke moi marché quand même ekende bien nyonso wana ezalaka ba précaution ya ke otikela ngai coronavirus te donc tango na ya wenze kosusomba moi kopo a sucre ya sukali otikela ngai coronavirus te mais toko fonctionner normal kokota na panique moko te kokota na biloko moko boya pamba pa amba te tala na se wana numéro ya prophète eza wana benganga na priele yo na akoelo
mais ça n'a pas offrande de temps pour mikolo to ba chômeur mon coronavirus et comme ça ba maman na chômeur mais toza chômeur en Christ tous autres travailler pour ba sala nzambe chômeur ezalaka te to fonctionner kaka 24 heures sur 24 heures mais le cosa très important église ya nzambe to fongola miso église ya nzambe to sambela basali ya nzambe eza basini ya taya suka to bondela pona mboka oyo Tomi Peto la bana ya Congo, bana Kinshasa, Brazzaville pe okola na Brazzaville. Ouais, Congo na Brazzaville za mboka moko. Donc Tomi bongisa, to sambela, to luka elonga nzambe makasi, lokola mikolo yo, eza mikolo, membongo wana ngona compte wana, kenda kamba moko retire, alo lukaka deja kopesa basala nzambe pona tokotelo ba prière, on sait jamais. Koluka moye yake omi bongisa yo moko obongo na nanu motema na yo ofuta pe ba travailleurs ozana bangwana parce que ndenge na amonela parfois to covid année oyote ba phénomène ya makase ezo ya na mbula oyo 2020 oyo ezana ba nzamba bombi ba bilomo boye ya makasi c'est pourquoi changer na motema na yo zwa décision ya kosela nzambe mais baboye ke toke l'église te mwana ya nzambe eza occasion ya yo kolangwa te eza occasion ya yo kokena kindumba te eza occasion ya yo kozongela makambo akala te o ba pekisi biso na no église mikolo non eza occasion ya yo kolukelongi ya nzambe même oke na église te mais ozana droit ya kosambela kotanga bible yango na dédié mutu nyonso alande mission nanga na peso psaume 91 tanga psaume 91 lala na psaume 91 nzamba kosala o grâce nzamba kosala ke atokuta na mutu ana coronavirus ekolia yote ekosimba yote nzambe ya psaume 91 akobomba yo akozipa yo na makila akozipa bana na yo na ndaku chaque tongo tanga psaume 91 poko lingo bima psaume 91 lole kofungwama nzambe akobatela nazo prier pepo na mboko oyo nzambe ya psaume 91 nzambo nalanda ki passe walesa alati memu saki na nzoto alela nzambe kotikali kaka yo yo nde ozo bouger te calme nde kaboyo calme ndeka boy tango ekoma makambo ya ndesi koyo bouger mais esengeli basala nzambe nyonso kotikali toyoka pe yo kotikali basala nzambe nyonso totelema na ba prière totelema koyebisa nzambe nzamba koyokela biso nzamba koyoka ba militaire te ba militaire nzamba kopesa bango makasi na beni mais na oyo biso nyonso tobonde Bible elba ke Samarie pe ekutaka mwa ba trouble ekutaka mwa ba pasi moboy esengela ki basakoli ba telema basakoli ba loba basakoli basala ke mboka ezwa kimia yango mo ina lekia ko sensibiliser yo yango mo ninga na lekia ko balongola père na motema ezana bato mususu asa mizuri déjà malade mais coronavirus sango nanu ezo ate kaka sango na interprétation ya bato mbala moko bandi kolenga éviter maya malili soko banoka mwa ba fièvre bando ya luka munganga benga tanga na koyeyo na kobengelo munganga luka munganga so monike numero munganga elekate zwa Congo bololo zwa tokisa mizipa mulunga wana ekota yo ebike coronavirus elinga moite elinga moto te soka o mizipi yango kebaka na biloko malima lilo zongola omela te mikoloyo gelé mikebisa on sait jamais parfois mutopesa ki moto wana osozui yango po nanu ba organiser te ke o contrôle na ba mapangu banda aku non biso moko tomi batela tomi vele biso moko tango santing ndeka be mizipa maya moto zui ba njete Congo bul makasa mapela o chango na njungu nenyakala ngakutu nakola bongo église nanu enon matina likolo te nanu Christ azui yango te toana na mokili oyo kolo Yesu Masia protéger biso
contre mipepe, contre danger, contre makambo oyo ezoya na mokili. Toyebi ke eza trompette, mais batela biso. Mbonge oyo to dinda na maete. Telema Yesu, pesa biso elonga na kombo na yo Yesu Kristo. Amen. Merci beaucoup. Nzamba batela bino. Merci na fidélité na yo ya kolanda cheno bande bandelikino suka. Merci na kolanda ngai ta nyonso. Nzambe ya ba prophète akoyokisa yo susoni te. Okobala na kombo na Yesu. Poko kota bukonza lona. Kindoki ya famille baolea yo te. Satan kotala gauche atari droite. Prison na etikali vide. Yo nzamba sasi kola yo. Tikala fidèle. Émission na ngai pe ezoya. Nzamba mon abi. Merci.